ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Avec nous, Kolo Apambola Bino. On a le samedi le 30 juin 1900, ton à 2018, to Pambo Limboka Congo parce que les animaux Kolo Oyo, tozoko célébrer fête ya indépendance. Né ango Kolo, Kobanda Lobby, na vendredi na Poutou, tozalaki na Bino, na tina na Losambo, na thème Oya indépendance. Bien-aimé, le loto kima lisusi manambangu na tongo oyo kotanga makomi na Nzambe. Nzambe apesi biso mukolo malamu samedi oyo na mokanda na Exode chapitre 3 verset nango 7e. Bible ezoloba na biso boye. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oui, Talobi, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Waneza maloba oyo nkolo azoloba nanzana na mosali na ye Moïse. Koloba ke Moïse na moni pasi ya libota na ngai. Oyo bazo vivre na katina Egypto. Namoni lo lenge bazo tinda bango na pasi nazo yoka kolea na bango. Menga na yebi bango na kiti lelo pona kangola bango. Lelo eza mukolo malamu pona peuple congolais parce que eza mukolo oyo tolobake tolongwa na bowumbu ya bapaya. Mais en réalité non. Mais tozo loba na tina na ekolo te, tozo ba na tina na moto. Nzambe kotinda biso koya na basali na Nzambe tozaliawa pona komemaka peuple na ye na losambo. Yo mutozolanda biso na internet, yo mutozolanda biso yo kama kambo tozoba pe memangana na losambo. Israël na bowumbu na kati na Egypte bavandi na mboka ya bapaya. Nzambe kotinda mosali na ye Moïse. Koloba na Moïse na moni pasi ya libota na ngai na yoki ndenge kolela na bango ezali na yebi bango na tindi yo kita. Bien-aimé, Nzambe alola ayebi yo, Nzambe alola ayebi ngai. Okoki kosala fausse modestie ya koloba te naza malamu, me Nzambe ayebi fond na yo, ayebi nini ozo vivre, ayebi comment ozozalela vie ezobonga te. Oza na mokili oyo ya se ozoko se réjouir te. Tangu na yo ezaka ya pasi ya kolela, mokili ekonzi yo, mokili ekodomine vie na yo. Olingi te yo kende liboso, elingi te omona bolamu. Bien-aimé, na mwasi moko na Bible na sepelaka na ye makasi. Mwana mwasi wana azalaki esclave ya malade. Bible lobi asalaki 12 ans na perte ya sang. Oh bien-aimé, loi ekangaki ye
nayebi te soki ezalaki kaka coïncidence parce que 12 eza nombre ba disciples Yesu azalaki na bango 12 eza bana mibali oyo Jacob azalaki na bango 12 ans mpe ya souffrance à mwana mwasi oyo mais bapesa ye sango na Yesu. C'est Jésus qui libère. Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nkolo mwana mwasi wana koyoka sango na nkolo koleka alobi si je puis seulement toucher les bords de son vêtement je serai libre. Et si kayozali alobi je serai guéri. Et si kayozali la guérison a apporté la liberté dans la vie de cette femme. Et si kayozali malade et condamné yo ozo vivre kana bakisi soko melikisi to kola bien te nde nazo ba mutema no epasuri kuto kansala lobi nao soko zana omeliki site okola bien te soko omeliki site okola mukate vina yo ekoma ya bakisi okoma kobela amnésie malade ya koloba loba pamba pamba ozoyeba te okanga kutu telefone olingi ata babenga ote appel nyo sokoma kobanga tata mama ndeko nao parce que obike bango nde bazo bloquer vina o nazo yebisa yo si le fils de Dieu vous affranchit aujourd'hui vous serez réellement libre. Les lonzambe atini biso poto yebisa yo yende butapesa ka indépendance. Soki nzambe apesa indépendance vina ke liboso. Alobina mokanda na ye délivre ceux contraints à la mort. Ceux qu'on veut égorger sauve-les. Yo bazo memo na kufa. Dieu nous a envoyé pour te délivrer. Baza ko égorger yo nzambe atini biso poto sauver yo. Il y a aucun autre qui te donnera la vie si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bisa na yo ekangama. Vine que la ralisou libosote. Bon moi il y a un blocage. Au change pas si combien. Pour moi signe soka na ba problème kindoki. Mi bali combien ba peso premier ça liba le simba raté. Okenda poto kaniso ko bonga vie ezo bonga te. Lelo eza mukolo zo indépendance ko ute pa ina nzambe. Soko zo indépendance ko ute pa nzambe vina onyo se fungwami. Ndeko conscience na yo esala na makambo nkolo atindi biso. Nous te parlions de l'indépendance. Est-ce que vous êtes libre? Dites pas que les autres. Comment banda okenda poto kosala kala mukanda muninga kolia na pasi ndenge buloba yemba kolata na pasi koloba na pasi mais Yesu lelo atindi biso nanza ya ABC1 yo yoka mungongo na ye si vous attendez sa voix n'endissez pas vos cœurs ozaya kokangama vina yo ezaya kokangama place oyo zali makambo ezo simba te na vina yo prends courage ndenge ezalaki mwasho sambela na biso longo. Deuxième vidéo ya ko samba na biso longo na tongo alo ya le 30 juin. Es-tu prêt pour samba na biso longo? Koloba lokolo ezaite, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Mais nzamba tindi basai liboso na yo. Nous voulons prier avec toi. Prions avec nous. Na tongo na lelo. Yango tozo bonde la nzambe pona yo. Tozo tika bandeko na biso na maboko na nzambe bazo apenza indépendance ya solo ko ute pa ina nzambe toboli nzambe na kombo na Yesu Masia nzambe mokonzi na bomoyi papa mobiksi na bomoyi na nga aye pa ina yo pona kotika bandeko na nga nyonso epai na yo ko recommander libota yo epai na yo bazo ya solo indépendance ko ute pa ina yo la vraie indépendance ko ute pa ina yo yo nde nzambe na bomoyi yo nde papa na bomoyi yo nde nko na bomoyi kaka yo muto ko pesa indépendance yo kaka ndoko kosala libota na yo bakangola manzambe yo nde yaya tobeli yo nzambe na bomoyi kangola libota na bisika bazali yo nde papa yo nde nzambe na bomoyi yo nde nkolo tozobela epai na yo Jésus po makomi na yo ezoba na biso nzambe na nga délivre ce contre de la mort ce qu'on veut égorger sauve-le libota na yo bakangola mabisika bazali libota na yo bamona bolamu no bisika bazali tobeli yo nzambe tobeli yo nzambe yo ndoza nzambe na bomoyi na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia ozali nzambe nzambe ya makoki bande kolanga bazoembela biso nzembo botokota deuxième sujet Jésus ozali nzambe nzambe ya tango ozali nzambe yo sobonda na biso yoka loyembo oyo nzambe alobela yo eloko nini olembana nango alembana na eloko moko te uta mokili anda yende le créateur des cieux de la terre nyonso sanga jamais solution likambo na lelo ezwa solution eloko nini oloba esalema te oyo alobaka nde yango esalemaka epana yo nkolo Yesu na biso osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te
ochata elembo ya kimia na motema nanga yawe naye kolo naye maladi nini oyo izowumela nango nkolo nanga kobikisa te bobola nini ozowumela nango nkolo nanga asisaka te ndeko mwasi nini ubuya ye mwasi nini nzambe asala nzambe aboya yo obala ndeko na ngai nini ubuya ye asala mobali nini nzambe apekisa asala nini ubuya ye asisa ese boluka oza na diplome na yo mpo nzambe apesa nzela yango na ye epa na yo nkolo lelo mokola bikamwa na yo ndeko na ngai na ABC1 soki mpe ngumango ekokisi ochata elembo ya kimia na motema nanga yawe yango nasengi na yo alleluya nkolo yesu jésus longisa ngai jésus na ye epai na yo nkolo yesu longisa ngai bien-aimé tozokende kobondela kotika libota na nzambe bazwa na biso maboko na nzambe nzambe alongisa bango na baproblème na bango nzambe akangola bango bazwa mpenza indépendance ya solo na kombo na yesu masiya tobondeli nzambe alola tokobondela nzambe na ngai tata yone nzambe kolakisama na makomi na yo libota oyo baza na posa na yo libota oyo baza na posa na yo libota oyo baza na posa na yo tozobeta maboko tozobondela nzambe libota oyo baza na posa na yo kangola bombo na bango bamona kuya na yo livre mi de livre se conteneur na mort se convergo je sauve bamona loboko na hote bisika bazali na mboka bapaya na Kinshasa na Congo na Lubumbashi na baprovince nyonso bamona loboko na yo babible kuya na yo liboso yo efungwama yo le 30 juin babika kokangolama babi na bango bazozali nzambe bakangolama ono puissant de Jésus-Christ tozobondela mpona sujet na biso toza nango ya mama Chantala yao na mobali na ye na bana tozobondela kotika bana maboko na nzambe nzambe aprotéger bango tobondeli nzambe na kombo na Yesu Masiya beta maboko na nzambe olemba te intercesseur yawe yonde mutopesi na Chantala na mobele papa ose ayeli akofungwisa sheno totiki bango tongwa lelo epai na yo tongwa le 30 jours epai na yo zala nzambe na kati na bango tracer chemin kabola bango nzambe na baobstacle nyonso ya malade ya blocage ya mabe yawe na ngai bazala sumi epai ya bakonzi na bango basali na bango mpe bazala sumi epai na bango bayeba kotala yo nzambe bakanisela yo nkolo na bomoi mama Chantal papa ose na bana bisika bozali bomona loboko na nzambe na ngai bondimaki etidelo mpinga aza na nzambe ya solo sango mokonzi aza na nzambe ya solo nzambe pesa bango indépendance accorde bango indépendance si le fils de Dieu vous a franchi vous serez réellement libre baporte efungwama na kombo na Yesu Masiya tozokende kotelemela misala nyonso ya satana oyo ya nzambe te mpo na libota na nzambe tobeleli nzambe na kombo na Yesu Masiya ozo puissant de Jésus-Christ ndeko azosambela na ngai yawandola nzambe nyonso eza ya yo te eza mosika ntango na libota na yo bazala indépendant akorde bango indépendance au nom puissant de Jésus-Christ na yo temela misala nyonso na yo obebisa misala nyonso na kombo na Yesu Masiya toyekotemela misala nyonso ya sata na kati ya biabana na yo na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli boye ndeko na ngai tya maboko nokaloka moto azozela eloko moko ute epai na nzambe nazobondela nzambe alola nzambe asali likolo na se oyo abenga biso basali abenganga mosali na ye apesanga ministère oyo lashe ozali soki maladi moko bandaki kodépendre na bakisi yamba moto na nzambe nguya na nzambe ekota na vi na yo ozala
délivrer. Ceux qui vivent na yo qui bloqué. Yo na mboka bapaya. Ozo saloko, ozo salate. Ozo na mukanda te. Ozo bela kaka. Yango tozo bela nzambe akita. Akango la vie na yo ya mbangu ya na nzambe place ozali. Malade tika yo. Blocage tika yo. Vine kene liboso. Loba amen place ozali. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ndeto bonde la kiboye. On a lelo. Tosukisi awa. Tokozanga kata mukolo moko te soki nzambe kopesa biso pema kopambola ka papa Oze na mama Chantal yao na bana na bango place bazana mboka na États-Unis yorita mawete na British zoya yo lo sambo yango nzambe akango la vina yo ama mère amo abotanga mama asala kelengi na ngai mama Chantal Fitina bisiko zana mboka Canada nzambe langa bikisa yo à mon frère et ami qui sera Fosca di Kiese na mwasi na yo Solange bisika bozana bana nzambe apambola bino na bandeko nyonso bana nyonso sona bata bana nyonso madimba bana nyonso ya mbanza ngungu ya kola na pamboli jipe mole data na États-Unis place bozali soki bozo sepela na biso boye eza pona mobali ya pembe mobali kitoko walo balanga pasa ngane musala ayaka na tongo pona musani alinga musala koleka nyonso fali nzambe apambola wa place ozali et tozangi te kopambola kabuya l'homme est puissant puissance c'est l'homme kabuya nzambe apambola yo pe cordon na biso boyembe wa ba Jimmy wa boyembe mama na biso Océan de la Presse mama Denise bo pambola ma place bozali tobanga nzambe akopambola biso tokutani na losambo ya pokwa soko za na posa na biso numéro na biso ya contact ezali 0243 9 98 74 29 07 085 045 20 52 tika nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.